Nanaza mutu ya peuple. Nalinga te mutu ofina mutu. Jésus a levé dans biso, aimez-vous les uns et les autres. Mais mutu azangi bolingo et surtout le quoi ngana ba que le bobo c'est pas un Congolais. Ndenga finga Congolais, afinga ngamoko. Non c'est pelate afinga Amazon. Afinga l'innocent. Ba yebanité. Afinga moi salino sene o ya botala moi salino sene ba yebani te mona na bota mana poto maman nono je te salue ayebi lo bobo te amona lo bobo na vite me azo ba ke ba mbali ba bota o bana ya chamon photo bana ya jibe ngana bota ah donc en faire on est voilà bana o yanga na bota ki bango les années 80 ngala mukulu to yebana kité donc omoni azaka bosko comme bon makambango ya bimisa makambango abisa ngo kasana kindoki azana kindoki ngazo sabio omoni ba Burundi baba tuchi ba Burundi ba Rwanda tuchi bazana kindoki bakoko fabriquer les kamoko na famille non maman nani na bien la famille non quand même créer qui moi mais oui bana bakota kindoki ba moni ki papa azaki pe proche à JB biso to apembe Ozomona bana basaki ne bazo boudé batali papa a pembe mais jibe aleki papa na pembe bon madame siko lo benye maman na bango akufa l'homme prudent voit le mal de loin Hakim Prince de Lausanne oza sa père a kosa oza no sa père te oh aza sa père te aima mabilamba te peto na soko tuniye non ki va otaka komba attaquer au kikushi peto na bi place boutique attaquer au kikushi alaka petit wana Hakim, tout un sokabi place boutique attaqué au kikushi alaki. Boutique à Marcel Assens. Nane kufate zali. Tout na ye métro kaya pamba. Il y a maison Marcel Assens. Soki bango mi bali ba collection place métro Marcel Assens ali. Tala. Petit ngo za no sa perte. Uza ona taka saisonnier. Au salaka na hôpital na bloc opératoire. Tala na ibisayo. Enquête na ngande na Québec koluka na Suisse. Na bloc opératoire aux un salaire à 2000 francs 2800 francs suisses. Na ba nyongo ya kibila ya kozwa ba crédit. Ezo le kona mutu ko kata mama abino mawate. L'homme prudent voit le mal de loin. Et c'est et ko sila kate. Temo kolo ya kolobake na kotanga kali susu komo ya tata wanati. Ozo comprendre nga? Bon, tant que bon, tout se réconcilier. Réconciliation, tout ça, on est né, boss tangai. Ngana ebiye ke azamu to liboma, bela ka liboma que nous avons tous en place. Villa, comment coller bagné? On va croyer bité. Oui, le bobo mangeait du caca. Ah, ça me vote. Ah, on est à caca quand tu allais à chou. Oh, ben oui. Non, quoi, c'est là été? Donc il mangeait du caca. Il mangeait du caca, croyant que c'est du chou. Donc c'est un mangeur du caca. Du caca. Avant, moi, quand moi, il y a Bamboka et Banda, il y a ça, va décoller à caca dans la Brazzaville. Ah. Ça dit, bateau va jouer au bête là, il m'a beaucoup. Ou bien, il va qui le bobo, ou bien, il va être. Naké le bobo, batata bine, les boutons, si man défou, il y a plein de bobo, pas quoi, il va yomo. D'accord, tu peux être un grand frère, bien coiffé, bien rasé. Bien aujourd'hui, maman défou, t'as les bélés. Et puis, il se pembe, bokamati, bocoloré, angona yombo. Bozo finga ngai biso tabata lo bobo to kende ke lo bobo petit bino webile misale bandaka. L'homme prudent voit le mal de loin. Nalata te bande wa bolingo bolimbisanga na somba yango na 93 94 deuxième voyage à Wingi biso to avec à l'appui amoni Gianni Versas. Nous ce soir na soir, vous comprenez? Nièce naie Donatella, au moins Versas à Donatella. Omoni, bah comment penda Donatella, omoni D. Mais ça Gianni Versace, omoni? Gianni Versace. Na somba yango, bande filmer, mais nga ba filmer ngate. Tala bilo na zo bimisa. Na ko be ko kede ba filmer nga, ba mo ane na so makale so 250 €. Mais ba filmer ngate. On peut le bobo en d'autres mais là a télémaki yemo ka kene ko sala chemise au mona ke ote chemise à Gianni Versace mais hydrogène nasala kamoninga na yote nasala kamoninga na yote papi gen tolo be la vie Mr. Siatoli nasala moninga na yote
Nazara Moninga noté. Papi Gen, tout le Belavi. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Nazara Moninga noté. Nazara Moninga nayote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tout le Belavi. Papi Gen, tout le Belavi. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV, enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet, vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas. Achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Partout dans Bandeko Bolandaka Bisso à travers Tolo Belavi officiel. Souci n'a rien à la raboye. Moi, je vais Vandi, Basakolanda, partout, voilà. Benga Bisso Sokomoni reproche, n'hésitez pas. La porte est grandement ouverte pour Nayo, pour Nayo Nyosozona Bisso. Merci à la grande équipe à Tolo Belavi. Washington, merci. Eric Chimano, PDG authentique, merci. Pinocia Agostino Massosa, Papa Social, merci. Merci encore à Jérimbo Mana Canada, merci. Il paye Diego Kao de London. Merci Papi les cartes illimitées Formule Souka. Mbote Nayo Jina Mamale. Naza encore dans Acha Movoto. Movoto. Kouloutou Boni, toujours très bien habillé. Merci beaucoup. Je suis toujours bien habillé. Et ça, idéologie, je suis un membre effectif de Viva la Musica, de Papa Wemba. Alors, Nabiso, qui tendi Totikate. Aujourd'hui, dans la blouson, il y a Moshino Love, Moshino Amour. C'est-à-dire Moshino Love, il y a Ngoyo. Et pas ce truc que j'ai raté. Moshino Love, Moshino Amour. Je suis à Katabanaka, tu as ça qui était mon pilote. L'influenceur Acha Movoto, tout en Moshino Love. Le narrateur et Kotinangai, ils comme des garçons. Collection de Kokota. Papito Kindoudi, Bambo Tebele. Ok, voilà. Tout ça, Acha Movoto. Namono Bengo, Binango, les lofoleka, Mbango, lofoleka kaka. Ils en ont sur bonjour mon boss. Bonjour. Merci beaucoup. Yonde Kolo Chenoyo. Ngana Zalaka. Analyste Nabino. Numéro 1. Si on a un problème. Attends 2 heures du matin. Bon, au Fungola. Maison Toloba. Tolobe la vie. Toujours. Voilà. Les routes Tolobe la vie. Nalingi, d'abord on appelle ça. Pasteur JF Ifonge, Nayalo Lambote. Ouais, oh, mon pasteur, où met la papa? Oza pasteur, Yanzambe, mais du côté familial, Nganza Noko Nayo. C'est-à-dire, les qui a papa Nayo. Quelle grâce! Les qui a papa Nayo. JF est né ici en France. Il a grandi ici en France. Au Sali armé, Nakati à France. Ndé oza nos réservistes. Oza mutu ya mayele. Pe bonzambe ezali kati na yo. Mais
nalingi nasala mwa eloko moko pasteur osala erreur ya koluka koyeba kosala enquête de personnalité sur le bobo te oyamba le bobo otandela yeba tapi ngai kutu nasepelaka ke pasteur ayambi mutu oyo mpo ameka koteya ye atika kofinga atika kokosa parce que le bobo aza na quête ya popularité alukaka ayebana bayebanaka te jef excusez-moi opasaki na musique yango oyebana mpona baœuvre na yo osalaki na kati ya musique beauté na yo bimisaki na kati ya quartier latin yango esalaki jef ifonge azala aujourd'hui un grand pasteur reconnu par 4 continents. Nana ebi jef ifonge te mais erreur yo sala mon neveu ozangaki kosala oyeba le bobo osala enquête de personnalité sur le bobo lelo le bobo abebi koleka barole le bobo akomi kojouer on dirait alekaki mpa na yo pasteur te yo te yaki ye te namonaki yo yaki na ide ya malamu okritike nga na nga noko na yo ke non oncle le bobo aza na ide ya bie bato basala mosala jef yo botami na poto mosala ebanda na France bakoko na biso bato mwindu basalela France batonga barai batonga banini basala batrain batonga bandako baimmeuble tomonaka akoko na biso bakufa bakweya depuis likolo akweya na sa kufi baboyi koloba bazipi ye kaka bilamba bazwi ye bakekunda ye bazwi quelque chose batindeli famille histoire eleki yo mwana poto nyangala kata moko boye aye koconvaincre yo sans que oyekola enquête de personnalité sur lui alors que yo oza intellectuel vraiment pasteur bato ya ndenge wana soki bayeli so mpo bakwesa mpasi akwesi ministère na yo ntango yo resir ye te eza lokwa akwesi ministère na yo satana amekaka yezu akokaka ye te mais lububu akoki yo akwesi ministère na yo donc bato ya ndenge wana koyamba esu bango te mpo soki baéchec ekomi répété na kati ya ministère donc il y a quelque chose qui ne va pas. Merci. Alors, sango yo mebi so zaka makambo to za makambo. Sango na ye yango yo. Mokili mobimba. Tous les Congolais de partout. Ba komisaki le bobo lokola chouchou na bango. Le bobo aye kopesa misala. Le bobo aye kosilisa chômage. Le bobo aye kosilisa muibi na poto. Donc le bobo a dit aussi les sagnos. Je fus le seul pour combattre le bobo. A fini Papa Wemba, qui est son mentor, a fini à Chamovoto, Ngai, Moutou, Nakuta Yateka Nguba. Rempli Kabanguba, Yoluba. Namatonge, Ateka Kanguba. Namatonge na Kishasa. Na Kishasa, pas Namatonge, mais Obi un esprit bien. Le bobo a bimisa image jointe à la famille mo ya bien et puis famille ne saute moi ba famille bien éduquée bien posé voilà il a fallu kaka nzambe abomanga ite so nzambe abomanga le boba linga kaza au-dessus de tout le monde mais nga acha vous m'avez combattu dans la loi qui makambo yo le bobi que preuve l'empesateur te kanguba preuve andima bana bato ngi bandi lelo yo na ba vidéo oyo ba sali tango fingi grand prêtre comment il s'appelle Brice Mpangi bana Kishasa ba misi vérité j'ai reçu plus de 40 vidéos o bato ba yebi koleka ngana yo ba bibisi o ba ko ndeka zana a poli na so na ndimito ko ne sulonde po ba bibisi oyo ngana yo te yebaki te soki tozaki na temps ngana zo téléphone nga oyoki mais tant biso za muke to na 30 minutes seulement donc nazaka na raison
il y a personne qui image, il y a Acha. Le coup, Acha, ça y est, va à Gombe, il y a ça y est, il y a. Le bobo, quand il venait me rendre visite, s'il vous plaît, les gens, les petits là, ils vendaient l'engouba dans le banalingala. Sur les cacahuètes, vous n'allez pas comprendre, le bateau aussi va éviter. Avec côté Kangouba, il m'a abordé. Et moi et mon ami, ma ami n'a vu ce troisième, qui est Boyebiye, Koko Malanga, tout ce Mangouba, tout ce non. Bateau entouré, biso boye, tout ça qui est un presse Anjili. Na quoi, hein, Kassavubu, et pas le cola, ma baba, mon année. Oshwe. Ndi a senga, ba parfait. Que, Bangou va nous rapporter rien, ma sananga va l'état aux ba parfait. Camarade Nanga ya Kabila le boubou, 4 parfaits. Ateka ba parfait, on a et ça les 400 €. Et m'a dit 6 chiffres d'affaires dans. C'est là que le bobo a banni qu'on fréquentait Bissot. Mais camarade Nanga, il était prudent. Il ne voulait pas que le bobo a m'attaqué. Nabandako. Le bobo a dit que tu as mais ngai monté mon zamba pour s'en abolir. Non, petit frère, matana bangu banayo. Aya vandi le quoi moi na mawa. Bande ko botala ngai. Le bobo a vendu le quoi moi na mawa. To solo la naïe 2, 3 jours, 4 jours, papa Wemba aïe. Na costume mo que franco faire les états moi na to la tabilamba ya minene mais ya mo zo kangaye. Oh ah, moi vote. Bino vote kana centre-ville. Bon le que la ngam ta ko soma costume. Nabi avenga na tika na kaka na une semaine na zonga poto. Ah, vie ça tombe petit oyo. Ah, Chayer. Oko pesa ya yebi batu. Po soka ya zekana kombo ya batu na minoko. Batu nyonso. Charles Kimpiatu, Kingandi, ki ba kombo nyonso yeba na poto na Kishasa. Ya yeba ba kombo na nyonso. Vie ya yeba na batu pele. Beaucoup la bana petit. Yo komelanga ite. Aibisa beaucoup ke na kitete la. O vienga sa mutete la. Na butama na Lubefu. Papa mbani na Lubefu. Première fois, beaucoup la mona mutu babuta na mboka moko. Pia zoloba qui t'était là. Beaucoup va sola na qui t'était là. Beaucoup a contacté les sous ta vie côté rite a vu costume apprécié. Le bobo qui est côté ka costume, o là papa Wemba 1100. Papa Wemba joie 100 ya likolo. Après c'est 1000. Beaucoup la acha na poche. Ngape sentime zunga le voilà monique aza correct. Aïe na beaucoup papa va tenir à 1200, il y a le bigo somme à 1100, c'est bien déjà. Il y a un costume, il y a Fujiwara. Aujourd'hui, je vais répéter aux gens que même en France, boutique à Fujiwara est à la carte. Fujiwara boutique en Italie. Mais moutate que l'anga costume a été mis balé dans Londres. Fabrice Massamba que je salue, n'habite soka à Londres ou bien à Kinshasa. Na soumis des costumes à Londres, concert à Vive la musique, on a débarqué. On appelle ça star na biso moko costume moko alela ndenga monenga na lata ka mon photo costume ya canon. Nabi non. Costume on mususu na parler. Lakini azuli onga na lata kite na pesi onga na kitaka na ngokini lokola ya moniki ya teki ya papa Wemba bien na pesa teki la ngai abani ko ila ka tipango azo futa la manœuvre 300 tipango azo futa la manœuvre 200 tipango azo futa la manœuvre 150 tant on a tikali na 3 jours pour un voyager ayili ngai oh mutango alobi a futa mbongo semaine prochaine d'abord problème était madame atikali nde momi na ngai nde mutu akende kozwa 300 wana mona ndako ya lobobo na kindele momi alosanga bi papa me penga na wana ibisaka na telefone ngai sina koma ipoto epai nauti kozwa mbongo me te pardon tolukela yango kombo me ndeni o lobobo afaka nsima bakampis kuna
so na mboka mombala liboso na yoka kombana ko na ko sika na ozo benga na nani o bagi na komoni Ben Lobobo Ben Lobobo na ke kolanda eti na ba village boko kuna na moni pa wa te apena mwana pasi ya solo mais le bobo on a accès papa Wemba akoma ko ke papa Wemba zaki pirivier bani abosani ke ngai papa Wemba ke na mwana nguba ke dokuta mwana nguba wa ngane na accès kai papa Wemba likamana le plus de 10 000 fois mais ba fan na ye o ba teka ka nguba neti ba teka ka ba pong na stade du 20 mai bango nyonso ba sepela ka te po ba likanzela wana VH mon vote tout ce nom moi bien peine pardon Léona me retourne mon mutuna me collègue na tuna kona bien yo na le bobon peine makambo ko aussi la té Léona na continue encore yo na le bobo format makambo ko aussi la té so mo aussi la té zo senga nini est-ce que il faut éviter le bobo afandi pe non akoki ko fa nanga te il faut atikande ko finga bato ngana za mutu ya peuple Nalingaka te mutu ofinga mutu. Jésus a levé na biso, aimez-vous les uns et les autres. Mais mutu azangi bolingo et surtout le kola ngana ba ke le bobo c'est pas un Congolais. Ndenga finga Congolais, afinga nga moko. Na sepela te afinga Amazon. Afinga Linocene. Ba yebani te. Afinga mwasa Linocene, o ya botala mwasa Linocene. Ba yebani te mona na bota mana poto. Maman nono, je te salue. Ayebi lo bobo te, amona lo bobo na vite me. Azo ba ki ba mbali ba bota. O bana ya chamo photo, bana ya jibe. Ngana bota. Ah donc en faire on les voilà. Bana o yanga na bota ki bango les années 80. Ngala mukulu to yebana kite. Donc omoni azaka boso comme bon makambango ya bimisa makambango abisa ngo kasana kindoki azana kindoki ngazo sabio omoni ba Burundi baba tuchi ba Burundi ba Rwanda tuchi bazana kindoki bakoko fabriquer les kamoko bien la famille non maman nani na bien la famille non quand même créer qui moi mais oui bana bakota kindoki ba moni ki papa azaki pe proche à JB biso to apembe Ozomona bana basaki ne bazo boudé batali papa apembe mais jibe aleki papa na pembe bon madame siko robeni maman na bango akufa OK voilà au moins loko ngana latela mwana mobala na eno ekosila te likola bana na ngai akotsa bango doute heureusement ki baza bilongi na nga vous comprenez petit moko auta na galère nani petit na biso alemba na mawa nzambe po ayebaki ka ko mutu nzambe amemai na poto abinde ba bisa passeport te lo mota me na poto aye awa atamboli bande ko bolingo pendant 10 ans zaki sima papa Wemba komemela papa Wemba saka kokumisa ka bato atanga yo na kisasa bien grand prêtre azai ko soani la ngai na ba tinelo nga na yebite mais akomawa mi j'irai na yi botuna to wele la nini après kofi il y a 4 ans avec tout ça réconciliation mais ça réconciliation mais so moninga pas mikiti ici réconciliation il faut ça tout ça qui a problème to wele la kimbongo to wele la kimwasi to wele la keloko muto ala muka kana tongo abandi kofinga yo bolanda acheter mais le pardon c'est un pouvoir qui libère non mais pardon ni na kosenga ngai to soit na te to wele lokote kaka ndenge la mukaka na tongo abandi kofinga na lobana continuer kofinga akoma na ba admirateur belé nga ba to finga ngai mingi na nzela oza jaloux na lobobo petit kolanda acheter balanda ngai te balanda yi naza lokola yi Sankara eloko ya lingaka musala yango pia pesi bato asa Sankara te lelo azo sa rola Sankara akobo yango shiko neni po petit wana oya Suisse aza petit musike pa na ye ba de 10 ans une décennie ngala kozala te petit ya muke na ke kozala porte-parole donc Sankara na ye omoni lobobo ndengo misambwisi na bato ba betela ka maboko ko créer ba emploi pour la souffrance ba ya makolo bakanisa ke misala ezalaka te
Alors que foyer Sonacotra et Zalaka, depuis des années et les années, on va immigrer, on va vendre la salle à Puna. Bon, ça les a na poto. Bisous tout Salaka. Mais, Moutoubosa qui est une émission, comment il s'appelle? Titi Soso. Titi Soso Salvaki. Avec salaire à Mundele, on sait les l'autre côté. Il y a moins à créer une entreprise. Et il y a le bobo les gars qui disent, tant au salaire Mundele, au salaire 6 ans d'affilée. Aux hommes, on a progressé. Tu changes de métier, tu changes de physique d'épaule. Il y a le bobo, à l'ingati bisoyoso, to sokola basani, dengue à combien qu'on sokola. To mataka, bah, ben on est. Escalier. Bah, loko, bah, tout à ça là, nani. Ascenseur. Te, bah, tout, bah, boulot, bah, comment ça là, comme matalikolo. Ski. Te, moussala, bah, congolais, quoi, bah, comment qu'on ça. Ouais, bien. Oh, maintenant, bah, il y a voilà. Il y a l'ingati bisoyoso tout ça, là, âge le bobo. Na soixantaine, pardon le bobo. Quand le président Mobutu a tinda ki bana baya kotanga na poto, bapesi babos, il avait besoin de l'élite. Il n'avait pas besoin de travail immigrés là-bas, travailleurs immigrés. Mobutu n'a pas rêvé ça. La preuve en est que Belge Baïbisaka Mobutu, il y a quand même Batouba Kosala, Aboyaka, Misala Wano Yosala Kawana, Mobutu Aboyaka. Il avait besoin de l'élite. Oye Kotanga, Ozumayele, Ozoyimboka. Voilà. Le bobo, Yoye Poto. Osala ta formation, mon côté. Mais tu t'appelles Ngaï dans un entrepreneur. Formation, je sois pas comme entrepreneur. Ngai na lobake azo kosa bato ba côté lio ouais asala aza entrepreneur a solo lelo siko entrepreneur suki na nini nde na yibisa batoke le bobo dès sa naissance azaki déjà Sankara ya bato ce muto amema ka poto pa joaki pe ki Sankara ya président la vignora ouais soka mema le bobo na poto po azalaki Sankara na la vignora batinda kaye ko repasser bilamba ko ke de pa momi ko ke nous ba damage banini hein ko sokolana ba tena ba danseuse ya mwana na mawawana président la vignora me makaye poto aye a traîné 10 ans si ma papa Wemba eba ki niveau na yo ndenga chapela eba ki niveau na yo au moins to senga réconciliation na boyaki pona yeba ko baluka nyoka oza Burundais, bido ba Burundais, vous avez jaloux, vous avez à ma baie. Et puis, si vous avez finga, mouto allé 10 000 fois. Mouto yo koumi ça, ba vidéo bimi. Ozo koumi ça, Brice Mpangi. Les lots comme finga Brice Mpangi. Yo somba sapato à croco. Yo, ndengo za na lobobo. Yo somba sapato à croco na vie na yo. Sapato à croco, pour vendre à poto, dans limite au Simba 5 000. Et bah croco brise pas de l'attaque, et les qui n'ont pas 5 000. N'a pas tout le banangate, pour gagner la croco, 2 paires, ya pamba, 2 paires, on a tikala nango. Moko NB Walton, Moko Zili, 10 400 €. Chiko, boya bangandote, pour y va qui au kokate, brise mpangi, ceux qui n'ont pas la katawana kuya. Yena petit na biso mususu wana oya kasaka s'appelle petit Kofi akosa yo soke Kofi abengaka yo vraiment que petit ko nenen Hakim Prince de Lausanne oza s'appelle akosa yo oza no s'appelle te oh aza s'appelle te ayima mabilamba te petit na soko tuniye non qui va otaka komba attaquer au kikushi petit na bi place boutique attaquer au kikushi alaka petit wana Hakim tout un sokabi place boutique attaqué au kikushi alaki boutique à Marseille la sens nane kufate zali stuna ye métro ka ya pamba ya maison Marseille la sens soki bango mi bali ba collection place métro Marseille la sens ali tala petit ngo za no sa perte uza ona taka saisonnier au salaka na hôpital na bloc opératoire tala na ibisayo
enquête na ngande na Québec koluka en Suisse na bloc opérateur aux un salaire à 2000 francs 2800 francs suisses na ba nyongo ya kibila ya kozwa ba crédit ezo le kona mutu ko kata mama abino mawate ko kata bale kino mawate okende koluka guerre na ba tolokola ba Brice Mpangi nani Simon Mbongo osuki wana te oke na le plus grand sapeur Vincent Bolenge oke na bango guerre petit na ngai olingo okende kosuka wapi osande ba base po bozana bokoke na bino Londres te po na bino Londres komi susele bokende ke susu Londres te petit wana Burundi wana lobobo amona su Londres te so le kanti zaki ba ke sani na Londres zaki ba kende kufuka misabato à Londres oh le plus grand sapeur ba vanda kanina à Londres ngana vanda kuna ngaku kwa Londres na yebi ki ba garçon ba beta ka kitendi ah le trois ngana tangi Simon Mbongo Brice Mpangi Vincent Bolenge na ba musuna tangi te ba beta ka forme na niveau 0 donc bango mi balé kutu ba tente mi balé vous comprenez les deux tente au Congo bango wana ba lingi ba sala ka makelele ba base ba to ba tia bango ka petit bino bola tite bukanisi bo voiti me bo voiti te moduga ko bete pa bino alobi ba kanisa ki ba voiti me ba voiti te abo kele binoti bola tite bo bino mamba bilamba te Bolambi bola bokosi petit nga ko tanga ka lisusu te ki yo za saper bo donc ba bongo bimisaka so bilamba donc bilamba za bien te na lobi na yo ayaki ko somba ba blouson awa d'abord il faut expliquer bato asomba ki des blousons 4000 4000 c'est 8000 asomba na maison de Louis Vuitton na loba ki na ba précédente émission na ngai ki Louis Vuitton c'était maroquinier Azate commerçant au salaka ba blouson rien le plus grand sapeur à blouson connaît Johnny Hallyday tout tika comment on a été avant sa mort Johnny a côté na Louis Vuitton que vous ba blouson na yebite so a so na ndoto mais na bi ja so ba te pour Johnny so bifo ba journée comme mais yo ok ko so ba puis on le so na mboka no na Lausanne. Parce que Louis Vuitton peut causer à la kuna, oui, que son matin à Paris. Tu sais pourquoi il y a que son bas? Parce que, oui, mais qui va causer que c'est là, il y a tant qu'on a douane, parce que c'est TVA. Mais vous c'est 8000. Il y a que son bas qui est à 4000. Tant qu'on a na frontière, il y a un beau calambino, il y a Lausanne. Parce que c'est le 4000. Ça doit être moins cher. Nous avons que son est à 2000. Les deux blousons sont à 4000. Pour 4000, c'est là que TVA. Vous voyez qui c'est passeport là, parce que c'est le TVA là. Il y a une des raisons à son babila, ma côté, n'a rien corrigé. On a corrigé, on l'a narré et pas bilan pour ce moment. Hier, ça perte. Ah, ça perte. Mais il y a une émission non confirmée. Non confirmée, il n'y a pas de bateau. Ah, ah, oh. Bon, comment tu as été? Ah bon? Jamais. À ce cas, ça s'appelle saisonnier. C'est-à-dire qu'ils sont mis la saison, moi, les 3 saisons qui restent. À Sobité, donc on tient été. Et pas la nation que ça s'appelle saisonnier, on tient été. Vous comprenez? Mais il faut que je me France en gros. Bah non. Bata France wa bai bai. Ti batu asoma ki ba blouson ba petit kid de ponga na lobele yango ke ba ah grand prêtre là on a dosé la chanson mais si force Italia. Je sais asoma ngo. Ah ça solo. Asoma ngo ala taper na le stop. Yoko la tana mwana na te po ba ko sekandenga ba ba ki yo zala kana jansi. Ndeni ko tika ke ndo so ba blouson wana. Je sais asoma ngo déclassé. Piétiné. Attendant ngo siko so linga matana mbetu anyata makolo ala ta ngote ponga na télé mélange jansi tu peux pas comme me kabutu ko la ta ngote parce que ngai na sina lobi ke Louis Vuitton azana ye enani maroquinier
Mais achète mon photo. Makambo peut aussi la thé. Makambo vraiment aussi la thé. Makambo ya yona do bobo le bobo ngana ye aussi la thé. Aussi la thé. Et aussi la thé. Thé mokolo ya kolobaki na kotanga ka lisusu kombo ya tata wana te. Vous comprenez nga? Bon temps nous avons dire bon tous se réconcilier. Réconciliation to sakane ya nini boss tangai. Ngana ebiye ke azamu to liboma bela ka liboma ke nous artistes en place. Vila ko ko le bagné. O ba ko yebite. Oui, le bobo mangeait du caca. Ah, on est à caca quand tu allais à Bachou. Oh. Ben oui. Non, quoi, c'est là été. Donc il mangeait du caca. Il mangeait du caca, croyant que c'est du chou. Donc c'est un mangeur du caca. Du caca. Avant, moi, quand moi, il y a Bambo Kanibanda, il y a ça, va décoller à caca dans la Brazzaville. Ah. Ça dit, bateau va jouer au bête là, il m'a beaucoup. Ou bien, il va qui le bobo, ou bien, il va être. Naquel le bobo, batata bine, les boutons, si man défou, il y a plein de bobo, pas quoi, il va yomo. D'accord, tu peux être un grand frère, bien coiffé, bien rasé. Bien aujourd'hui, maman défou, t'as les bélés. Et puis, il se pembe, bokamati, bocoloré, angona yombo, bozofi, ngai. Biso tabata le bobo, tokene le bobo. Petit bino, il est misali bandaka. Boye bozali pas même formation. Boye ka boani ko sa misala papa. Ya sokola basani. Boza ba boyiti. Boza boyi. Ba domestique. Ole bosala na Congo, boye bosala na Poto. Vous comprenez? Donc botika banda lelo ko misala bobo tala nenga oksibino soni. Mais soi-disant monsieur l'entrepreneur a commis Sankara. Il y a moins de 47 ans. Si vous voulez, Acha n'a pas bien raison. Ngai na kukedo sa musala bwe mukoni. Ngai na kobetela na kukumisa mutu mukoloni. Nazaki pembe na grand prêtre Papa Wemba. Mais na soani la yete, na simbela yesa kite. Na benga ka pire vie, mais respect to suki wana. Pe atindanga ite. So na okosa vive la musique et ça mon na sangi bo témoigner sur mon les cours pour la simbisinga sac toi autres n'as rien. Je reconnais pas que beaucoup la tinanga mais le bobo pour mon épée sac a simbisaka les cours a tinanga le bobo kende déjà ngana zoya na ekiri nanga yo kende pas mettre Weston joie 14 places 14 couverts pour toujours à coller par mettre Weston. Il y a qui biso na linkuru biso toujours ya to bina bakar to vandi toujours da ya telemi. Il y a telemi au liana biso te. Ozomuna. Yo liana biso mbala moko to kene ko liana awana Saint-Ouen. Saint-Ouen o ya 94, 92. Na biso banelo ko bi potote. Oh, mon fantôme maka biso na papa me pa nganga na Saint-Ouen le monde. Ngana kene biso. Ah, likamanganga wana. Babi asma photo grand mutabanganga. Asa lokuta beaucoup la kede kukuta na grand homme d'affaires wana ya Congolais Brazzaville. Biso abenga na compagnie. Ngai de na kede ngana beaucoup na Cornelie Malonga. Yé na loma na ya kochi na voiture. Aliga ko tapema beaucoup kende liboso. Aki vanda liboso. Ya on na yina papa we. Na retour beaucoup la paix c'est 50 euros. Biso to gagner beaucoup. Tolia ba 500 balles. Talaga beaucoup na petit mon vote. Beaucoup la sande no ba poche. Ah oui, za poche. Ah poche. Ah poche. Ta via coach le bon ay ba ke niveau ne 50. Ta 50. Ta to ko par ngai afungoli bouton ta 100 500. Petit pesa mama lamba. Bon moi nozo bana yake yake mama na mawani. Nani? Akimo bia mama na. Akimo ke mama ne mawa po mo kambo yezo sala. Mbongo yezo dépenser. Petit zalo saperte. Somba kana bila baranzara jambo mwana tinde ya famille baliaka. Mais bien on l'accepte bien non il faut bien saper bien ni il faut payer bien boloba. Mais ya ko kama mangote. Ça son mama beneza. Petit ko kama mangote. Omoni ka kubomba ke longi. Abanga famille, petit na ifa za kutabanduni.
il faut ça muyanzi abanga bayanzi baleka ye toujours bomba elongi yo so moi peut-être alongole ko chavadi il faut ko tika ko batama Hakim yo ka famille no mawa ozano saperte ta omoninga o papa batika ke yonde bangote yonde muto banda ko salaka liste ya ba saper émission na yo na pesa ko comme proclamation ce qui a la proclamé yote Hakim attends le but va saper au kolikate c'est connu de tout le monde que bangoto bazelaka acha mon voto a confirmé nga so na confirmé de nyana yo confirmé le bobo yo mo le bobo mo kani lamba o kamati ba sapatu ya Versace o kamati ba sapatu nga ba sombelinga acha mon voto tika biso petit ngala ta suba ba chaussure te ngala ta soulier o ba boucher ba sali Gianni Versace aza boucher te to lataka par erreur leonga na kolata mo shute na ko kolata ba soulier o monde na azibu o monde Weston oyo babinga basa Weston na somo na 82 sapato na 40 ans Weston oyo ba lelo biso bozola ta esa oyo te oyo Jimmy Weston véritable wazaka anglais lelo et comment on a Limoges Limoges en France André Mutasomba firme wana André aloko bata ozo comprendre somme dola ta Weston lelo eza bata talo yaka yoka ozo ta ya bino eza pété mais talo yanga isali 40 ans autant qu'on faisait beaucoup la yemba Jimmy Weston au moins Jimmy Weston yango nazaki yango deux paires oyo ya marron na ya Bordeaux na pesa petit moi atala ko ya quartier latine premier atala ko quartier latine babia ila kanga ovie sapato ka olati pesa na longo na pesa petit wana na kabila ina tikala na oyo oh biso tokendeke Hakim petit saka mutu buzana yi azo ki so soni o biso tokendeke défi nous les obeta biso to lata ba silipa Gianni Versace ngana mambu cordial mambu cordial sambela kama kamone za yete aboyi et je regrette ceux qui vont mambu cordial comme ko ni makamba c'est que bino to chaka botida kaliboma na luba makambo mambu yo okende kolata ka so Gianni Versace wapi na ndenge ngana yebi yo na ndenge yo sambelaka leki na ngana ndimite ke yo ko lokola bilamba otikala na silipa Gianni Versace makamani sala makakala na kaisi si je me trompe pas entre 88 à 90 mutala sa slip na bambulo tangwana lo bobo azaka na potote yona ibanda bokende kolata ba slip ya Gianni Versace wapi que nani grand prêtre à London ko nani Brice Mpangi azobanga komata po bino bozaki wana ezaki wapi yo lata ka leso Gianni Versace makamba ka leso Gianni Versace tuna egetoye tuna manager tuna koloba boulangerie koloba boulangerie nani Semendwa Marai te Semendwa Jipika Kitenge ok mwana mobali wana lata ba Versace na 20e siècle Jipika Kitenge Jipika Kitenge ko siko na bien Brice Mpangi siko asani na makambo nyoso mais Brice Mpangi asali loko te donc ye musale ko toucher ba komba minene tellement toucher nga moni ke na kerentina suka alingaya kukrakise mutu abatu aotonganda ko na 60 ans boy entre temps ba vidéo bimi azobenga Brice Mpangi grand prêtre ozomona c'est-à-dire mutu na liboma mutu lobenga ki grand prêtre lelo akomi ennemi akomi kofinga yo la taka leso Gianni Versace Brice Mpangi te ko banga yo
abanga komata ya podium po yoza wana monsieur zo banene wana soki akima opona ye soki akima ebiki ye na kimba bien le côté yaya nali tikanga na zo laksa yo omoni tako babetaka masolo a jani kaleso a jani versation wana chance omoni nga na dépôt na babilo ko na tout na laksa bino yango bande ko botala sac nanga yango wana s'il vous plaît so le bobo alata kaleso ko tolata tina na ko expliquer pourquoi tolata yango te nga azara omena na lata yango te omoni kaleso azobeta lisolo na lata te bande wa bolingo bolimbisanga na somba yango na 93 94 deuxième voyage à Wingi biso to avec à l'appui omoni Gianni Versace nyonso soit na soit vous comprenez soit le bobo tala bien pour kosi bato osuma 93 na quoi biso pourquoi na lata te retour na question pourquoi na lata ngo 93 94 omoni silipo yo na Paris silaki na Kei Belgique na komi na Belgique 18h na Thalys tokoti boutique à Gianni Versace semendwa dipika kitenge permettez-nga na toucher ya poli kamango eza vérité tozaki na yo na lali sikoyo hôtel Sofitel etalana na maison à Gianni Versace na Louise pas na 6 petit déjeuner tozaki nga na copine na moko na otanga komota bala tozokitaka nga na ye na petit bébé monyato chef Majunda aza na grand katanga tozokatisa boye tomona jipika kitenge autrement dit semendwa azogare azaka na jeep moko ya Mercedes wana wapi na Belgique awa bamuka dio esilaki eza soa esilaki tanga bana Firenze ba kaleso baokamwa kutu mwana mabe bomba ngondeni po ezalaka chute oyo siko ye azobetela otolo abeta lisolo ke ye alataka yango na concert ya Papa Wemba Brice Mpangi or ye azalate tango master na biso moko alata kaleso oyo alata yango entre 88 90 alakisi yango bana mama botala yango donc yosko no chango na valise evandaka evanda tunanga poni na vandisa mukolonga na jipika akotémoigner sur l'ingisa na émission l'état azolukaka place ya kogare nga na sina timbana to alata Gianni na matambango to mati bruto komba to sengi 4 kaleso ponanga na vu 4 kaleso wa kalate aeko mata neti na yebaki nzoka nde jipika kitenge ayelaki pendaki asomba yango po yazaki kosomba na Gianni asomba Gianni musuteka Gianni ya Bruxelles bayeba ye akotika bayebi jipika ye moko akabendi tiroir po ayebi ligana lokwa poche na ye atala boye bamukadisa te où sont les caleçons abi non il y a un monsieur regarde celui-là qui est assis là-bas ye muta sobi nyonso etikala ikata jipika fasha mabe jipika fasha mabe likola bakaleso jipika fasha na kanda wana osiko sirena zeba combien eti ndeko zeba combien pepo kaleso na oyo ezaka 1300 francs 1300 francs français vous comprenez jipika na colère wana asomba tous les accessoires ba chemise à Gianni Versace ezaka pa yakatala ebukala na obo ya tako tala ye pa obo ya otala ngai na colère kazangi pa yaki penda ki asomba tout jipika rata ba sous-vêtements il faut passer 48 heures après 48 heures après ngai na sombi 4 mibale oyo mibale ya vert yaya une semaine ezaki bele na lataka moko ye moko monsieur Gianni Versace asali mama na bêtise des États-Unis oyo natongaka bilamba na ngai te mpo na banoir nayebite soyoka histoire wana yaya baafro-américain nyonso sadi ba Michael Jackson ba Mike Tyson ba nani donc bastar nyonso wana na Londres
banani oyo bastar na bango banani Frank Bruno Eubank banani tout bajou avion na bilamba tout bakende pena liboso na 5e avenue na liboso boutique ya BCG Gianni Versace balalisa tout basomba yaya batumba bilamba na okosate po ebele bazala na potote lokanga za narrateur na ide bino boyeba pourquoi Gianni Versace et ça là ka to là ta été puis caleçon c'est pas rien pour nanga pe na oka pe passe pour na africain afro ma bino là ta shooté ah je me photo pardon tu as une question vite fait papa Wemba sala le boboni papa Wemba asa le bobo le côté le bobo arriva que papa Wemba comme ça le cola Nyarkos mais papa Wemba yekola ki na yekola ki amuta bazala. Vous comprenez? Balongola mutuna bombote pour commissaire numéro 1. Mombele azalaka mona petit roi. Petit prince. Pour papa Mombele aza prince, papa naye koko naye ngalima azaki roi. Vous comprenez? C'était que normal, Nyarkos je ne viens pas d'une famille pauvre le quoi le bobo. Papa m'a ko au salaire roi nate. Jabi misa mutu mo ate kanguba. Mais abomi idéologie. Na colère wana moni ki linkuru penda a kufi a yembi ete a immortalisé te a matisse likolo mapata ndenga kanisa kite yango moni ando boka ite fait beaucoup ando boka ite une fois par hasard au moins te place tout beaucoup dans cette émission ya zaka na sima s'attendait que beaucoup là bas au moins dit mais beaucoup la sala kana mono ya Bruxelles nani wa sala ki griffe nani modèle ya pantalon na costume na Bruxelles na bossa ni comment ya kaisa ki beaucoup là ce modèle ba misa Johan oh mutu na mtane étoile na et puis garçon a un peu de bonne famille na kanisi famille je crois père comme père na bossa comme garçon père Zagi na kaisi ambassadeur na biso na Maroc ozomona mona na sala Kasamoto vous comprenez Tchernobyl il vient d'une bonne famille aza niveau le boboté beaucoup la yeba qui pourquoi ça qui Tchernobyl na biso donc guerre yo na le boboté aussi la té et aussi la kate tant que ya toucha bana ngai na lobela yango non mais oyebi te omoninga na beta sur la Gianni Versace zela sisango comme ça on peut expliquer omoni ba kaleso mandeko na lata yango te parce que ye moko Gianni Versace a dekonaki tango na monaki ba grand prêtre ya mokili ba Michael Jackson ba Prince ba nani na bosana acteur Simon nani Eddie Murphy bango nyoso batumba Mike Tyson batumba kabiloko liboso boutique na 5e avenue courage ola tango sila inga na joango na kotisi na valise nde bomoni kaleso eza ya sika donc le bobo pozo a kaleso il faut aye pa na ngai yo lata yango te so ya la sekyo azo ba ka lata ka yango et que Brice Mpagi na somo abanga komata podium pozo ki na kaleso te kaleso yoko Brice Mpagi oui alata yango po magana Versace à Londres kaza na ba chemise nango mais yo le bobo oza na chemise ya oyo te oyo to be no maillot jaune omoni slip kono maillot jaune po ezaki na chemise nango awa na Paris ebimaka misato acha mon photo King Kester nana ni troisième ezaki nani Poupa Mado akoma na Bruxelles ebimaka 3 ba chemise wana na gilet nango na bukadi oyo to raté na raté ba sous-vêtement oyo na kimi nango na ye kokuta na Bruxelles jipika kitenge a raté le quoi somani à Paris to à Bruxelles azaki sitanga somba chemise à maillot jaune a somba pe sous-vêtement a raté yango donc moni ngale rana yango siko na côté kango aux enchères na te ka 3 fois plus cher yo la tango te le bobo soko lingina okio mawa yaka ko sala ngaki sankara na okabela yo yango pona ndimite le keto na zana ngoli susu et tika la musu muke pana ngai uzomona po awa ezaki L le long ya komola ta XL uzomona okokosa zela na expliquer po bato bazaka fanatique na ye tango Joana kufi
nani Gianni Versace akufi sikoyo nanga remplacer ki nièce na ye Donatella omoni Versace a Donatella omoni ba comment penda Donatella omoni B mais eza Gianni Versace omoni Gianni Versace na somba yango bandi ko bolingo botala na somba yango me na lata te ezaka pe lishuti donc le bobo soki otona mawanzambe yaka na okabela yo o eza Gianni Versace ya Donatella wakima nango te akima nango te akima azaki na poto te banduso azaki na poto te akima ya poto liboso ya lobobo me ntango nayebaki na ndenge akobaskile te il faut eba ndenge okobaskile te epuis akende kofanda ya Suisse na Suisse boulot moko ezalaki lero il faut yiba baparfait leya ndo yiba baparfait ben oui oh akima aza moyiba baparfait nga naloba pamba te nasalaka enquête de proximité moyiba baparfait naye kosukisa omoni ntango lelo oyo donc lelo binoyaki makasi Gianni Versace azongi envoque omoni tala eloko ya sali mikolo oyo yango oyo nauti kosomba Gianni Versace oyo eza collection ya mikolo nakoma monene ti omoni ke eza XL mais oyo mibale ekokanga lisu te omoni ke boyaka mpona kokosa biso to bana poto ya solo tosomba bilamba tolakisa yango te lelo bino boye kozwa chance bavideo ekomi YouTube ekomi okebake filme yo me nga bafilme nga te tala biloko nazobimisa nakoki mpe kokende bafilme nga bamwana na osomba kaleso ya 250 euro me bafilme nga te kasi makambo ngo mpe lobobo ando temela yango oyo atelemaki ye moko akende kosala chemise omonaki o te chemise ya Gianni Versace batindele na Turquie chemise wana na Turquie mama na ngai chemise wana Gianni Versace 1000 yaya 1000 euros te eza 900 euros na Gianni Versace akei lokola eza na aventurier asengi sachet baboyi kopesa mpo omoni nde nasomaki kaleson omoni kaleson bakopesa yo sac na yango il faut somba nde nasombaki yango oyo XL nakoma kolata XL oyo kuna eza LL nakoma kolata yango su te naoteka yango aux enchères epa petit mwa saper boye ana mbongo na ye natekele yango ntango na 250 pinga 500 euro na ngai natie na poche mais loboboko banda botama akotana te asomba biloko na mboka moleri kanga komona moleri nzela baarpajon kuna askende osoba biloko kuna ocomprendre oyo komisi ya mikadi boye nalobi na yo c'était mpo atika kokosaki o ntango biso tolataka ngai na mambukoredia oui mambukoredia azalaki na poto mais aza moto oyo aza réservé pire master modogo dia Franco Ferry ocomprendre ye na modogo bakozwa courage te balakisaka leson comme ngai nakolakisaka leson te na éducation na biso oyoke modogo atanga mpenza 6 classe mpe aye atangi classe na poto moi j'ai connu modogo dans les années 82 avant ndaka na Paris 16e nayebaki ye kuna na se ya ndako kaka kombo alata Franco Ferry nabose kombo balabala wana mais ye bango mbali bayebi modogo wapi te afingaka modogo wana yebi modogo mfumu amputo donc ye atushaneka bato ya minene atushaka bato apapamba te siko conseil kopesa siko akime atika lobobo apesi lobobo musala ya ofele po afutaka 100 francs suisse 100 francs suisse soki lobobo achange esali 93 euros moto abika na société okende kondimaki sankara mpo na 93 aedenge na ndeni bayebani wapi akima mwana ngiringiri bana ngiringiri kutu babude mabe pecha bungi nzela akimi ko akima pecha ngiringiri lobobo mwana kindele tale kara ya ngiringiri na kindele basika moko te bayeba mpe na kini te soki yo ozwi pecha na akimi olekisi mission otu nayebi lobobo ayebi ye te lobobo auta na basandre na ngai ocomprendre nga donc pour te conclure
yoza prêt ya olimbisa le bobo te na kolimbisaka ye te ame le bobo soki lelo omwe ndenge abelaka motema ndenge eza wana nzambe pardon limbisa ngai nakoki kosala destine ya motu te mais so le bobo ake liboso acha cimetière nyonso bakomema o le bobo nga acha nakoya na champagne komba champagne ya mwete na bomba champagne wana nakoya komela pene na cimetière basepela na liwa moto basepela te mais niveau mwana wana komaki il a touché mon vieux papa Wemba c'est vieux que j'aimais beaucoup a touché mon carame Amazon moto alambelanga pondu na loso bon ça n'avait rien ça le temps sur manko les gars mingi ya bomba ko nini ya approcher qui famille wana jusqu'où biso tavana Amazon bo mwana Amazon na bo mwana Amazon peut-être âge moko Amazon a libala na ba 14 ans avant d'aller bosso na kauka baye ko vana na matonge ozo comprendre na beaucoup biso to benga kai mon karame respect ndenge wana aboti bana ngana mona ndenge omoni jonyondo azo bota mabaye na ye na ndako premier musicien oya ye kotala jonyondo tanga botami tunanga nani tambula malembe ko nani vadio mambenga aya na taxi ba taxi 818 taxi 1000 akita akota na molo kaye aye kotala mwana so na ko sa mazona zo talanga biso tutemi libanda ponga za camarade intime ya boke shungule ya papa Wemba tomo vadio mambenga aye akita na taxi yoka akoti ozo comprendre après ba mission mususu baye bani bambuta machaka do bani mais hier alobio papa Wemba ngaye nani Bruce Mpangi kutu avant la première papa Wemba tena au vendre d'une façon frauduleuse au kosa toza mutu alobefu mais soki lelo batuni akoma koboya akoma kondima ke mboka na ezali nani Burundi Bujumbura na face ba congolais pe na buzoba na bino ba botola bino mboka bokoma ko soutenir un Burundais obi nini ya zana ngona ba congolais bobi mabe azo sala biso to bando na bino ba congolais Burundais moko ko manipuler bino ndenge Kagame ko manipuler ba politiciens congolais yé pa na bulana afinga Etienne papa Etienne afinga Fati Beton afinga Lenkuru afinga Kofi obenge Fati Beton obenge pena Fati Beton Fati Beton comme on a surnom na lokwa biso surnom na Fati Beton on a kombo na ye surnom Fati Beton OK so na benge chilo mondema because Fati Beton afinga Fati Beton afinga tous les muzitu mususu Fayulu afinga ba aiparga mutute alingi nini olingaka nini le bobo ngana ko pardonner yo jamais mekana ko katisa Londres nabika okende te wana ba base ndako ba benga pa komela bana mbongo te nkolo ndako abibo yande ni bofinga to Londres ngapela mwana Londres boko ya kuna ndele ngasha movoto suna sombili kamwana pona mwana Londres ngako mna ko kwa Londres na buta mwana na Londres lo bobo suki sana bana Londres baunde ba mama na ba saper yoko soko kendeki na ndege mwana mawa ba ko kabelo bilamba ozonga po komi prêtre grand prêtre te komi prêtre na mamba bilamba OK suki ça voilà merci n'apprécie mbote belé pas il y a mon vieux Sec Bidance studio thérapie toujours et toujours la porte est ouverte à Otoyambarabatu. Tout le monde ce que vous en a besoin au Leka en tout cas. À chaque fois aussi ça va biso moi des personnes bambote vite. Oui si avant tout ça pas studio na biso et vraiment premier studio thérapie. Il y a studio thérapie voilà. Le 21 juin c'est Sec Bidance Munganga akoyamba tous les artistes au bazar en France pour na makambo ya la rumba congolaise. Voilà. Une nouvelle journée la rumba congolaise. Biso yosto zala awa. Artiste tout à cause la moni kuna place ezali ba kite kozala espace munene président Kantani Boumape à cause na biso awa et tout biso yosto zala awa et ça la bien. Bon na meka ko
kobeta bato na ngai oyo basunga nga mabanga ndenge ezalaka kaka lelo na bandi na mwana mwasi mama Yvette Mwanza autrement dit mama Weston mama Yvette Mwanza autrement dit mama Weston ya yo bambote yango oyo nazongi sikoyo na bana mibali héritier Mpangi leki ya Brice Mpangi héritier Mpangi Antingwanzu ya vandaka en Autriche, Bambote Belé. Vincent Bolenge, le plus grand sapeur de l'histoire de la SAP. Nazo Zelayo, le premier juillet na fête à Bana Lemba. Le quoi pose à moi na Lemba, au Kozalawana. Johnny de Ferland, aux en vacances de Kinshasa, vient mon votalandi sur Bambote Tikuna. Aline Osene icône, 3 fois icône, Bambote et Belé. Scénario. Ah! Les grands sapeurs azoni sa mikolo Bokondima. Tout n'a combien? Hein? Combien? 4 fois. Prêtre. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Nakati Munich Bambote et Belé. Petit nanga panda côté. Na otobeta kutu lisolo Gianni Versace. Actuellement, c'est toi l'homme de Gianni Versace. Bambote Belé na yalola. Godard kwanza le full mikiliste. Mwana Royaume Kingdom. Bambote Belé. Nokolandu Michuri, l'éclaireur. Bambote Belé, toujours et toujours. Davin Fila. Mokonzi ya ba blouson croco, ba pantalon croco. Mon ami d'enfance, Bambote Belé. Las Mvemba Kitoko, nakati à Londres, Bambote Belé. Donc, na suki na noanate, nazo kende lisusu. Awa, ya batu oyo, basunanga makasi po batelemela ngai bato batelemela ngai Jojo Mandiki Mapata na kati ya Kenya wapi Apocalypse Bela na États-Unis Bambote na bino Freddy Ndongala l'Irlandais na vacances na Kinshasa Freddy Ndongala l'Irlandais na vacances na Kinshasa Bambote Belé na côté li ba mama mibali mbalo na boaki bino mibali te mingi te ba mama na bandi toujours na la première dame de la Louvière Yaladine Tefo na mobali na papa Jean-Jacques Bambote Belé boutique NK Deluxe chez Nat Cash boutique NK Deluxe chez Nat Cash Bambote Belé Mir na nzimbu mir na l'argent mir na dollar mir na rouble na kati ya Paris 16e Bambote Belé yo na mwana na yo Blandine Bomolo Babu na kati ya London na kati ya Luanda pardon Bambote Belé Bénédicte en direct de Luanda Bénédicte autrement dit Bénédicte na kati ya Luanda Bambote Belé Mama Liyongi Mama Lolo Liyongi veut dire moi si na kati ya basi Bambote Belé Arlette Peleka la top modèle congolaise l'unique Bambote Belé la luxueuse de la presse Maman Ko na kati ya Luanda Bambote Belé la grande chroniqueuse na kati ya Kini Tania Baoso na chaîne na bango Boucle Création TV abonnez-vous massivement na Boucle TV avec la grande chroniqueuse Tania Baoso. Ma sanité chaîne ya petit nangai Christian Lema de Viva la Musique chaîne na ye Élysée Dream TV. Élysée Dream TV. Bon, Richard Kabambi Bambote Belé place Yozali. Na sanité Eve Bolebe Bols. Eve Bolebe Bols na kati ya Liège Bambote Belé. Bango moni Zikolomba ka de Nacho. Zikolomba ka de Nacho na Liège wana kalate na ozala wana. Donc vraiment pour na lelo na boki na bato Belé. Sans oublier boutique
Andy Iris. Andy Iris, la bière de tous les Play. La bière Play. Ah, Tomosani, Moutunabiso. Maman peut te dire Moula, mon pote. Notre pote. Voilà. Le grand courageux. C'est mon pote, voilà. Non, il y a plein courageux. Nabo sanité, moi, Nananga et Houston, mon photo. Toujours. Les beaux Parisiens, Bambo Tebele. Voilà, merci. Nabandeko Balandibiso. Merci, je crois que tu as un qui a mon photo. Dengue, tu as éclairci, oui. A mon photo, qui faut Aloba. Boyoki a mon photo. Non, Limbisi était. Abia Olympia peut dire. Jamais, n'a pas eu Londres. Tu as qu'un que nous avons Makambuya comme on a pu. Ok, voilà. Biso. Mais tu as accueilli Sodinayo. Nayo na Moutouna Suisse. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolobé la vie. Merci. Amen. Mes bien-aimés, mes sœurs et frères, shalom, shalom. Je vous salue partout dans le monde, là où vous vous trouvez à ces moments. Voilà, je suis votre maman, Jésus-Christ Seigneur, une femme sauvée par Dieu. Une femme sauvée par Dieu hier, utilisée par le diable dans le monde du ténèbre, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, bien-aimé, dans la magie et dans le ténèbre. Aujourd'hui, une femme sauvée par Dieu. Je reviens encore pour vous annoncer, voilà, Dieu a fait grâce. Le Seigneur m'a invité encore à France. En France, à Paris. Venez nombreux. Les 10, les 11, les 12 juin 2022, de 17h à 23h. Dieu nous aime. On se tracasse pour demander nos délivrances. Nous réclamons la délivrance nuit et jour. Voilà, Dieu nous a abandonnés. 20 ans, je prie. J'ai croisé Dieu, rien ne va. Moi, je suis bien-aimé témoin au couleur. Une femme que le diable a utilisée dans la sorcellerie. Venez expérimenter. Meilleure délivrance, c'est quoi? Mais venez, je vais vous montrer. Pendant 19 ans, qui est celle-là que j'ai touchée? Qui est celle-là que je ne touchais pas? Dieu m'a sauvé aujourd'hui, il y a 28 ans que je parle. Son amour, sa miséricorde. Vous avez l'habitude de me suivre sur l'internet, mais maintenant Dieu a fait grâce. Il nous a donné cette opportunité. Je descends à Paris pour témoigner, pour dévaler tous les secrets du diable, parce que le moment est très mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Regardez le signe de temps. Jésus nous aime. Venez nombreux, venez nombreux. Boya et belé na katina salle. Mais bien aimé, il y a Saint-Denis en France. Notre référence, gare du Saint-Denis. Merci, vous êtes là. Je pense que vous allez jamais regretter. Venez, Jésus nous aime. Merci. Ngana ye olelo mpoto yokana mama ngana ye olelo mpoto silisa kanisa mosika engana uti na poto na ekotala yo ebongaki tomonana naleki kutu na graka epai tozalaki kokutana ngana yo namoni yo te olekaki wapie tutu ae Jean-Claude Mabonzo, Africa Business Center, il a dit la fin Mbongo contre Mbongo. Tutu mwana ya sefa mama uzali wangai wa motema Tutu leki ya kadima semeki ya ideta Nyakos na poto masolo se ayo Dolido se kapela maloba se ayo Sami kapela masolo se ayo Joana Angola na maloba se ayo Animenga masolo se ayo mama Ara mwana ya sefa oh bote naturele mama Tutu mwana ya sefa mama